Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, et zali kimia en zombe, kimia en kolo, yesu masia, et zalana bino nyonso bo oke, bondimi na appel oyo, et à culte du soir, le culte à ne pas louper, le culte à ne pas manquer, le culte à ne pas manqué, de konanga ko manqué yango te, ko loupé yango te, ko raté yango te, pete ezali tango malam ete biso tozali kobongama ete liboso ya kokende kolala lolenge na yebisaka bino tango nyonso ete butu ezali moma moko ya mabe koleka, ezali moma moko oke batu mingi malade yaka makasi na butu nde milieu mabe eoperaka mingi tango conscience na biso ezali kosala te, yango nde ndeko na ngai zala mayele ete liboso ya kokende kolala to préparer terrain malamu mpe ezali mpe ntango malamu lisusu ya ke tokonfese avant ke okende kolala, okonfese mabe na yo nyonso afin ke olala malamu, mpo ete ntango okolala malamu mungu na ntango akoya akokuta ke non ozali protégé ndeko na nga, ou bien soki ke ezali fin du monde que Seigneur aye na butu alelo aye akuti yo oza propre ndeko na nga. Na mikro ya poko alelo ntango mosusu ezali mbala na ya liboso ezali ndeko na yo Mote Philippe awa na mboka ya Belgique, yango nde tozali awa poko nyonso mpona kobondela nzambe liboso ya kokende kolala po ete tozala mpe lisusu en forme spirituelle ndeko oyanga, yango nde kozala distraité, ezala concentré, ezali émission te, mais ezali temps ya recueillement, ezali temps ya prière, ya ke tobondela ozala concentré na prière, tosalaka plus ou moins 45 minutes po ete bato balala. Yango ndeko na ngai zala toujours actif, soki nano osabone nano te, osabone na yo ndeko na nga, osabone na yo, mais ntango ozali koya eloko ya liboso kosala ezali ete okoti esengeli ete olaike nano mpo ete algorithme esala epesa mpe etinda mpe automatiquement culte oyo na bato mosusu, mais soki bozali koréagir te, yango nde algorithme ekosala te, ou bien na gauche na yo na côté ya commentaire, yango nde ezali très sensible, okoki kopesa ta bato mbote kokomata alleluya, okoki kokoma oyo nyonso omoni ke ezali malamu mpo ete esunga mosala na nzambe, bozala inactif te ndeko na ngai. me ndenge mpe tozali boye okoki mpe kopartage mpe na bato mosusu, mais soki ozalaka déjà abonné okoki cliquer na clochette wana ya notification, yango soki oklika na yo yango te, yango nde bato mosusu bazali kite eleki ou bien baprogramme eleki mais na moni te. Mpona nini? Po clochette wana ya notification wana nga nabengaka yango ya clochette ya avertissement, place wana ya kosabone wana, soki oklike likolo nango omona batandeli yo nani, oklike place bakomi ke toutes les notifications, yango nde ekozala ke soki osaleli yango ezala butu ezala moi, ntango nyonso tokozala en ligne ou bien toposte eloko, YouTube ako avertir yo, YouTube ako notifier yo en temps réel, okozala na retard te ndeko na nga. Yango nde tokomi moment moko ete ozala bien concentré po ete tobanda culte na biso, toyaka nde culte ezali prière te. soki ezalaki ke tozoya prière tolinga tozwaka ba 15-10 minutes tokoti kaka tozoganga tozobondela tokati, mais toyaka culte mpona nini? Po ete ezali moment ya korendre gloire na nzambe, ezali moment oyo toadoraka nzambe. tikana explike bino po ete bocomprendre malamu, yango ezali temps moko très spécial, parce que topesi yango epai na nzambe ke tokoadore ye. Puis bible elobi ke alingaka baadorateur, yango nde soki ozali koadore ye, yango nde nzambe akomimonisa mpe tokokonfese masumu na biso, tokoyoka parole de Dieu, ezali culte mobimba, yango nde tozalaka ou bien 45 minutes ou bien likolo 45 un peu plus, yango nde ndenge tozali na programme na biso.
Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia. Oui, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, 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 Alléluia. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, 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 Alléluia, Alléluia, azanzambe, azanzambe, Alléluia, 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 azanzambe, azanzambe, Alléluia, azanzambe, 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 Alléluia. Alléluia, Azawa, Azawa, Alléluia, Azawa, 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 Alléluia, Alléluia, Akosala, Akosala, Yesu, Akosala, 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 Alléluia, Alléluia, Akosala, Akosala, Yesu, Akosala, 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 Alléluia. Sopamoto, Yesu, sopamoto, 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 Alléluia. Apa sopanguya, sopanguya, Yesu, sopanguya, 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 Alléluia. Alléluia, sopanguya, sopanguya, Yesu, sopanguya, 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 Alléluia. Papa sopa molimo, Yesu sopa molimo, Alléluia, Alléluia, sopa molimo, Yesu sopa molimo, Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Papa, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Alléluia, 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 Alléluia.
Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde na epete na formé yo, oeba lenge ya kobondela. Yango atana ba prière na yo personnel, okoro banda na adoration, adoration, osa la concentrer, bananzambe le mingi, tosa concentrer dans la prière te, osali kosambela kaka bongo na bongo, soit concentré dans la prière, okomona loboko na nzambe, nzambe pe akoki ko délivrer yo kaka na louange, na adoration, tant que vous allez adorer, yango nde akoye bako délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans ma Bible, dans le livre de Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Mais j'espère que dans ta Bible aussi, c'est écrit de la même manière. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, tango c'est béni. Et t'es na pourquoi lelo, tu adorer Nzambe. Ndenge to tangi na maloba na Nzambe. Et comment mi ke tango na esi eye, esi eya. Ok, ba adorateur. Ndenge na yebisaka bino tango nyonso. Ba chanteur te mais ba adorateur. Ba to ba langwa Nzambe. Bato balela Nzambe, bato oke basinya nyonso, batika nyonso pona Nzambe, badorateur bangwana. Mais pe soki oza pe na mongongo malamu mabe eza te, adore ye na baloyembo ndenge toti koyemba boyoka te ke bapriere presque nyonso nazangisaka loyembo te mpona nini mungu nazala mongongo malamu te meme nazangisaka loyembo te po gu ya Seigneur yango wana biloko alingaka yango wana kolia yango wana alingaka adoration yango soki olingi omona monene na Nzambe na bomoi na yo comme un adorateur mais il est esprit, nous devons l'adorer, adorer le Père en esprit et en vérité. Osa la paix mutua solo, osa mutua lokutate, osa mutua mtema mabete yango de ce que ozali bongo okomona monene dans un Bible elobi susu ke te azali molimo yango esengeli okotaka na molimo badoration na yo bapriere na yo ezala ya mbebote soki okoti mpenza kati na molimo yaya okomona monene dans un bénissons-le ce soir bien-aimés dans le Seigneur. Il est grand, notre Dieu, c'est lui qui nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours, que toute la gloire lui revient. Et aussi cette journée, il nous a protégés. Nous sommes encore en vie ce soir, que toute la gloire lui revient, car il est Dieu. Nul ne comme notre Dieu, il est incomparable. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Le Seigneur de toute la terre. Nyonse salema epai na ye ndoki moko te asala eloko, ni Satan asala eloko te, ni baoccultiste, ni bana nyonso. C'est notre Père qui a fait. Alléluia, bénissons-le, adorons-le ce soir. Alléluia, il est digne. Nzambe munene, Nzambe wabateli libota na yo, kumisa ye. Nzambe wabateli mwasi na yo, Nzambe wabateli mobali na yo, Nzambe wabateli baparents na yo. Tozo kumisa ye na pokwa lelo, to élevé yango de tolobi ke to na culte avant to kende kolala, to zali ko zongisa matonde epai na ye dekolanga. Otambolo yebi banani otolamuka kina bango tongo, me ba komiti na pokwa ote dekolanga. Yebi combien ba otozaki na bango depuis le 1er janvier timkolo lelo, ba zali susu parmi nous te. Alléluia, ça la tour du monde au monde a combien bakoufi banda le 1er janvier. Ata kutu journée allélo. Ndeko na kumisa ye pona pema ozanango. Kumisa ye pona santé ozanango. Ndeko oyozobela pona ko tumbo la Nzambe na adoration ya bondela que Seigneur nazo kumisa yo na maladie nanga. Nazo kumisa yo papa na ba pasi na nzoto o. Wana ezaka ko provoquer Nzambe bozali ko kamba na un intercesseur lolenge ba intercesseur ba bon de la il faut ko provoquer Nzambe. Alléluia,
yo oza na pasi na likambo songolo papa nakumisi yo po ete ti lelo mabota eza te ava nakumisi yo na pokwa lelo po ete banda na ya poto mokanda eza te yaya bapriere baadoration oyo ke eningisaka nzambe yango wana yango ntiki ete nalakisa bino secret ya nzambe komisa ye bien-aimé ton le Seigneur aza nzambe abongwani te aza lolenge moko lelo lobi mpe libela na libela le Dieu de ma vie nzambe ya bana na nga apa ozala héritage ya bana na nga ozala héritage ya famille na nga ozala héritage ya communauté oyo opesi nga ozala héritage ya bandeko nyonso bazolanda yo à travers ministère oyo na baoyo nyonso bakoya nsima Alléluia, nzambe tata na baoyo nyonso basi balemba papa na kumisi po ete ebele mpe balembi nazomona bango lisusu te nayanga teke ete ngai mpe natumbola nzambe na adoration ya boye ke Seigneur rebele tobandela bango me bazomona na lisusu te diable avandisa bango nzoto evandisa ekomanda bango ke evanda okende wapi yaya et pourtant ezali kitu ya ndako oyo yo moko napamboli yo papa mosantu na lola nzambe tata mpona sante na ngai ezali malamu te nakumisi yo bondela ya yo likambo ezali nini ndeko na nga kumisa ye mpona oyo ya yo likambo halleluya ezali ya malamu ezali ya pasi ozomona yaya ndenge bakumisaka nzambe ndenge wana yango ezali oza na problème ezali oza na problème te oza malade me biso tozali awa na lisanga ya baoyo ke tokangama na nzambe to tolela ye 58 bazonga atali 12 alobi ke me bino mpe bovandi bokei te 12 balobi ke mpe tokende wani biso kaka na yo kaka yaya azala na lisanga ya ba 12 wana baoyo ke ata baoyo bakimikimi ata baoyo ke balemba baoyo ke balinga susu nzambe te baoyo bapengwa me biso topengwa te biso tokangama na ye papa tozala yo halleluya au nom puissant de Jésus ndeko na ngai soki yo mpe ozokumisa ye ye mpe akokumisa yo mwana na ngai Philippe mwana wana alela ngai ye oyebi ndenge nini asa yebisa bato mosusu ke oyo baza bato selon mon cœur mais mpona david secret nini bomoni bapsaume nyonso totangaka oyo boye tokoloba kutu ba 80 ou 90% ezali ye nde motu asala banzembo wana bato mosusu mpe basala banzembo me ekoleka ezali ye me soki olandi maloba oyo ezali kati na baloyembo na ye yango nde motu ebandaki koningisa nzambe yango nde eningisaka nzambe na adoration Alléluia. Vous voyez que makambo ezosimba te Seigneur nama ya miso ezobima. Alléluia. Tout aussi sa partie où il y a adoration dans Psaume chapitre 18 verset 2 na 3. Psaume 18 verset 2 na 3. Et le binini na Bible na yo. Mais na Bible na ngai ekomami wana siko ye David muntu wana yango nga na koma ko tricher nga pena adorer Nzambe selon David. Luka ka ba psaume ya adoration, il y a louange, il y a belé. Ebisabino. Commandant 150 et commandant 145, 150. Yango na yango. Commandant 95 et 100. Naba 102, 103, je pense 113. Les alliés yango na yango. Mais il y a pourquoi les lots. Psaume 18, verset 2 na 3. Yoka, mutua na ndenga banda ko kumisaye. Même mutua masumu awa. Tu as consacré ma camabé. Alors, Bible, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Yaya, ce que au commissaire, Adam, je me dis, ce que au commissaire, bon, on pense comme on a qui non, et Yangonde, au cours de la 2 versets, osala ndenge to banda osala la récitation wana qui au bloc en mon tout. Je t'aime Seigneur. Oh Éternel, tu es ma force, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri, place na kenda ko bombama. Yango soki na bombami epai na yo, mungu na ko kosimba ngai te.
ozali bouclier na ngai yo nde ozali koprotege ngai papa na baflèche nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur tokoyekola sur le plan spirituel pour mona que baflèche wana tant tozoloba wana eza ya solo yango me miso na biso emonaka te yango soki kezwi yo yango omoni malade yango omoni misala ekufi misala ebebi mpo sur le plan spirituel flèche moko esi ezwa yo. Tu es la force, tu me sauves. Makasi oyo ezali kosauve biso ke otelema na prière ke oyaka bapoko nyonso okanisi makasi na baoyo bakei wana yo oleki bango te ezali makasi wana ya nzambe wana ma haute retraite. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment très reconnaissants, moi et ton peuple. Tu kokumisa yo avant tokende kolala papa totomboli kiti na yo ya bokonzi to élevé ye na bandako na biso bien-aimé dans le Seigneur. Élevé ye na ba difficulté na yo papa na élevé kombo na yo baloba na yo lobi ete ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre. Ndako o que ta gloire vienne, gloire na yo et couvrir ndako o mais de la gloire en Zambé que règne en Zambé qui t'en ndako wana règne en Zambé. Alléluia, na ministère o na peuple o pesinga et papa na bandako na bango en tant que mukambi papa Seigneur na sengi Seigneur notre Dieu règne na yo kita na bandako ya peuple o Nzambe tata mungu na simba biso te mungu na mona bango te au nom puissant de Jésus. Bien-aimé toujours quelques 2-3 minutes senga maona Nzambe na nyonso tozali kosala tozali batu Seigneur adimisa biso Seigneur pardonne-nous et pitié Seigneur. Nous te sommes infiniment très reconnaissants, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de venir devant ta face ce soir, mais Seigneur notre Dieu, il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Seigneur, pardonne, Seigneur, et pitié de moi, et pitié, Seigneur. Alléluia. Seigneur, jette mes péchés au fond de la mer. Ne te souviens pas, Seigneur, de mes péchés, de mes erreurs, de mes manquements. Alléluia. Eza la banananga, eza la famille nanga, eza la peuple o papa na même peuple o pa na yo papa. Ete limbisa bango. Grâce na yo couvrir biso. Aratozana temps ya grâce. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Justifie-nous, Seigneur, par ta résurrection. Kose kwa ya Yesu. Yango de mutu justifié biso soki aya akufa te tolinga tozala justifié te tolinga tozala protection te la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, il est ressuscité pour notre justification et nous a justifiés devant Dieu. Yango ndeko se culpabilisé te ndeko bondela mais kosala pe masumu na côté mais bondela Ganga azoyoka, ayokaka, il est le Dieu qui écoute la prière. Lave-nous au Père par le sang précieux, le sang puissant. Purifie-moi, lave-moi, puissance yamakila, na vie na mobimba, puissance yamakila, nandak o, puissance yamakila, na libota nanga, puissance yamakila couvrir le ministère o. Alléluia, puissance yamakila et couvrir mboka Congo mobimba, o ezali plongé dans la guerre. Yaba lokoso yaba baya kozwa mabele na makasi bazwa minere na makasi papa makila Yesu puissance ya makila et couvrir mboka Congo tozo senga pe la victoire victoire o ezali kati na makila Yesu ezala partage na biso na poko ya lelo ganga katango nyonso belelaka elonga ya makila na Yesu Kristo. Alléluia. Elonga quand à la situation du moment, quand à la problème aux anangos du moment, déclaraka butu mori, nanda kunayo, nabanana ngai papa, couvre-le par ton sang, ministère oh, apa elongo isali katina makila, et la partage nanga na finance, na santé, elonga makila, makila Yesu Christo, prière ya makila Yesu Christo ndekonanga kozangisa yango te, bedelaka makila na Yesu butu mori. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, justifie-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Acquire-nous, Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Justifie-nous par le sang précieux.
Lave-nous, ô Père. Au nom puissant de Jésus. Et ne mets tout qui programme n'abisso n'a beaucoup d'ensemble. Et tes colo ala n'abisso n'a pourquoi oyalelo. Et culte, ça c'est ton bel émolume santo ala n'abisso du début à la fin. Molume santo, l'Esprit de Dieu oriente-nous. Regarde, ô Père, si nous sommes sur la mauvaise voie, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Utilise-nous, parle-nous, inspire-nous. Agis, cher Saint-Esprit. Ton bon nom au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, oh nano, azu, moli, moté, papa. Remplis-le, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, ce soir. Oins-nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, Seigneur. Alléluia. Amen, ma peuple n'a pas zototé, Seigneur. Alléluia. Bango pe ba même à matin dans zoto, moi me sens dans zombe touché bango. Seigneur, souffle un vent, il y a réveil quatre nabiso. Tout le monde a mené na yo. Au nom puissant de Jésus. Va nyon sur celle que confesser comme bon na yote na poko alelo. Na culte au musique nabiso. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci c'est la première partie Nabiso, il y a culte Nabiso, il reste, il y a culte Nabiso, Namaboko, Nanzambe et Tenz. Seigneur, Aza Nabiso, Susu, Napokwa Lelo, Ndekonanga. Au micro, Napokwa Lelo, Ezali Ndekonabino, Mote Philippe, Tansusu, Oye Kokota, Nareta, Ndekonanga, Tan Ozali Koya, Eloko Aliboso, Eloko Aliboso, Ezali était au like non au partager, Bos alaba inactivité, Bos lembi sans autorité, Seigneur a lingaraba inactivité, mon ba inactif nyon so ba zonga, mais 12 ba o bazalaki actif ba tikala tala ka pendant 12 kaka mokil mo bibalelo christianisme community na fin fond ti da ba pays ba arabe o ke ba lingarate partout ezali ka pendant 12 wana et 12 wana ba benga pe ba msusu mais avant Seigneur amatalikolo ba tikala 120 on va multiplier en fois 10 et alors ça la multiplication hein? 12 fois 10 c'est 120 yango multiplier luka pe mutu luka o gagner mutu ke non o banda ko sangana na ndenge ozali ko prier wana soki ke ozaka yo moko sur le plan spirituel oza improductif utile à rien obiki peut être bantusu babika et dans la que yo mobali ozali kolanda comme si bozala na mwasina ata o invité yete mais oye kaka otie kaka téléphone na yo pembeni wana ou bien otie ordinateur na yo pembeni wana soki ke otie ngo lelo lobi wana kuna Saint-Esprit a retouché ye invité pe mutu camarade na ya ya ngai ala naka culte ya pourquoi place boy bande ko ngai ba mingi ba simbi kisi ba mingi ba siba koti na occultisme OK ke mosali wana akamba yo akwa mvute yo ebele bakende kozongela masanga kindumba bakende kozwela miluma bene ba église na bakambi to biteke bango nyonso mais vraiment awa ozali na place malamu ke yo na ngai tozandenge moko tozabandi tozali Seigneur se tozoluka ba chercheur de Dieu tozoluka peut-être tueba yango ndeko na ngai tokoyoka le parole de Dieu pe tokotika reste na biso ya butu na maboko na Nzambe ke Nzambe abatela biso anza na biso elongo soki nano s'abonner te ndeko na ngai osabone na yo pe o cliquer na clochette wana notification mpona bato onyonso base basabona soki oyebi te tuna moto alakisa yo mpo ozala notifié il faut ozala toujours à l'heure yango nde Nzambe akokumisa yo ndenge mpe akumisa David akumisa David l'homme c'est l'homme mon cœur mpona nini moto wana lela Nzambe mpe akumisi kokumisa Nzambe asala ye nini akomisa ye roi na kati ya Israel
yango ndeko nanga sans plus tarder tokomi moment oke toyoka loba na nzambe mpe tokozonga na prière mpe totiki butu na biso na maboko na nzambe pokwa nyonso ezaka bongo lobaki na beli lobaki ezali problème technique lobaki ezali comme songolo mais soki te na mutu na yo ntango ke pokwa nyonso tozali ndenge nazoloba ntango nyonso patiente soki omoni ke 21h notre côté en ligne te patiente ntina 15 non nazobunda kaka tina 15 pete tozala en ligne mais soki omoni te andeko na nga bakilte ezali déjà ebele ozwi kitu moko oprie mpona lokumu na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomoi liloba oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te yango nde nakoyaka ntango nyonso kolendisa yo mpo ete oyeba importance ya liloba na nzambe. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu et cette parole est venue habiter parmi nous. Et battu en qui il te rejeté en haut, tilelo, parce que tu as rejeté la parole de Dieu qui est Christ. Ndekonanga yangonde na sengi na yo ete osomba Biblia na yo na zali koyebisa yo kenkolo atindi ngai non sala yo koma disciple alobike bokende na mokili mobimba bosala batu nyonso bakoma baye koliekola. Ndeko na ngai ko se contenter kaka te na Bible électronique ndenge nazali koyebisa yo ntango nyonso oyo télécharger ton susu na téléphone na yo ou bien na ordinateur na yo okokola ata mukete okokola te ndeko na nga yango nde sombaka Biblia na yo na manière nyonso eza na ba librairie ya pembe na bino ezala en ligne et awa na ministère tozotiela bino la lien wana ezali lien moko soki osaleli yango okosomba Biblia na yo okosomba carnet na yo okosomba kaye na yo okosomba stylo na yo pete oyekola maloba na nzambe okoma un disciple tout fait. Ezali parenthèse ya munene na pokwa lelo lisusu échec mingi ya vie chrétienne mingi ezali ete okoma nano disciple te ndeko na nga condition ya liboso oyo ke mutu soki andimeli yango nkolo mukolo makambo yende mutu apoza condition wana alobaki mutu nyonso akoma élève okoma élève mukolo nini lamuka na bonzambe oyo toyebela wana nayebisa bino ke collègue moko na Congo Roger Baka avandisa bato mpenza na bakale bozoko lokola classe mpenza ndenge tokende baklasse wana luka yango na internet okomi Roger Baka ndenge azali koteya okomona ete yango onkolo atinda biso soki yo ngai pe na komisio bongo te nazali kosunga yo ata mukete ndeko na nga ngayangani te mukolo makambo alobi ke yambo koma nano disciple nano koma disciple te ozoluka libala apesa akopesa te nano koma disciple te elingi ozwa mukanda akopesa te ndeko nanga nano koma disciple te olingi ovoyage osengi voyage akopesa te nini okopesa ezali nzambe aza spirituel aza mutu te lokola biso na ba sentiment eza te epai na ye ezali ete soki osaleli oza na fufu olambi mais soki eza te yango na ndeko na nga yango nde koma disciple somba Biblia na yo mais utiliser balien na biso ezali lien moko ete epe ekosunga pe ministère atako ezali balien moko ya Amazon mpona bandeko oyo bazali libanda mboka lien wana soki osaleli yango opesaka bafande te opesaka badime na yo te mais soki osaleli yango bacontrat toza nango na Amazon ekosunga ministère yango salela yango zwa lien wana otokomake achat Bible wana soki omoni place bakomeke achat Bible Louis Egon ou bien Bible kaka okliquer na lien wana ozali pembeni wana okosomba Bible na yo mpona bandeko bazali libanda mboka bakoya kotikela yango n'importe ndako na yo mais mpona bandeko kuna na Afrique kende kaka na babisika batekaka balivre oluka Biblia na yo ano koma disciple te yaya yango nyonso ozosenga wana nzambe brise
ekobukana te mpo na nini po ete okoma disciple te otangelaka bible mokolo nini ozali mwana klase ya yesu mokolo nini nzambe sunga bikisanga na malade okobika te okoma disciple te mokolo makambo ngai yangani te yango nde naye kolamusa yo esprit ete okoma disciple. Maintenant pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe tosi totangaki yango la fois dernière mais tokobakisa verset moko la fois dernière totangaki ete ne donnez pas accès au diable. Ephésiens chapitre 4 verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Masumu kopesa accès na diable eli kolobani ete talanda kuna ndenge ezala obimi okangi ndako olali okangi ndako okangi ndako ndeko nanga soki osali bongo te sur le plan spirituel ofongoli nzela tokanga baporte boyebaka ntina nango ezali ke mopaya akota te mutu ya mabe akota te bandi akota te mais yo sur le plan spirituel baporte na yo nyonso otika efungwama yango nde nzambe moya asala eza te po ete yo moko mokolo ndako na yo okanga baporte te tokoyekola kokanga baporte elingi koloba nini ntango ke okangi baporte te bandoki bakoya kopie yo babandi bakoya bakopie yo yango nde nini esalaka ete sur le plan spirituel epesa accès au diable c'est le péché yango nde ndeko na nga mwana nzambe ozali koyoka ngai na pokwa lelo péché ezali poison mpona biso péché yango nde mutu ezali kopesa accès kopesa droit na bandoki ete baya bafina yo bavandela yo na mutu bakanga mabota bakanga misala yango nde ayaka na 3 verbes. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 10 elingi koloba ete ye ayaka pour voler, pour détruire et pour égorger. Aboma ebele na vie na yo a détruire ebele ma relation ma mabala ma finance abebisa ebele baboyokani na bafamille yende kote wana azali champion yango nde tolobi ke ezalaki na mokanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 27 mais lelo tozobandela nano na oyo ya liboso oyo eza likolo ya 27 donc 26 Bible le Bible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans 27, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Pourquoi alléluia, ni tozali koyekola, la colère, la kanda, la méchanceté, alléluia, colère, notre mamabe, kanda, notre mobimba, elonge kangama, otumobimba oyokana na batu te otumobimba soki balobika likambo nyonso mobali alobaka epesaka yo kanda nyonso mwasi alobaka epesaka yo kanda nyonso bapara na yo balobaka epesaka yo kanda température thermomètre ya munene ya koyebela ke osokoma ya nzambe ou bien osokoma ya nzambe te ezali kanda mwana nyonso ya nzambe mutu nyonso ya bongwana eloko ya munene nayebi te soki seigneur asala ngo na hiérarchie na ndenge ya kolanda na ndenge nini mais namonaka ke eloko ya liboso ya munene oyo seigneur asalaka na mutu nyonso oyo ayebi andimi liloba na nzambe ezali ete alongolaka kanda okomona ete kanda elongo eyo yo nde mutu okozala mutu ya liboso ya komiyeba ke nazalaka na kanda yango nde ezalaka boye bandeko na nga ezalaka ete ntango toyokaka mutu moko bazali kotumbola ye kosala ye makambo azali koloba toyebi ntango mpenza nazalaka mpenza soki kosambela te mpenza ere moko 50% kaka na raison 50% tolobaki ezali temps ese eleki okoki kozongela yango te mais na 50% mosusu wana azali komisosola ete ye azalaki mutu ke place wana yo tya ye mosapi na elongi yaya bitumba ese bandi kanda haleluya ndeko na nga kanda ezali mopaya kanda na se ya kanda
okoki koboma na se akanda okobebisa libala na se akanda okofinga na se akanda kanda ezali semence ya nzambe te biso totikali ke en tant que bana nzambe ke en tant que toza batu okoki kosilika mais kozala mutu akanda te dekolanga Alléluia. Cause à la mutakanda te bien-aimé dans le Seigneur kanda. Oko bebisa makambo ebele na se ya kanda. Ebele ba bebisa misala na sa kanda. Ebele ba finga na mabokilo na sa kanda. Ebele ya boma mutu na sa kanda. Na sa kende kutu na posa na boma ete na kanda wana. Ebimisa kabitumba. Kanda wana ebimisa kako mafinga. Ndeko na ngai pokwa lelo. Nazali koloba na yo ete ndeko na ngai soki ozali mutu akanda tina pokwa lelo nano koma ya nzambe te tika na yebisa yo vérité po ete changer mais po ete échanger ndeko na ngai esengeli opesa motema na yo epai na nzambe Seigneur na pesi yo motema Seigneur zwa contrôle ya bombo na ngai Seigneur vanda kati na ngai Seigneur avanda kati na yo yaya ozala mutu akanda na yebisa bino jour mosusu ke biso na ntango na biso bayaki na ba prédication ya ndenge nini bayaka na brochure moko ya muke nazo sala ngo tout que na lukango pe na publier ngo que il y a le cœur de l'homme okomona mutu akanda tale longe kanganga oko ata ozana problème mo ekutu opusa na pembeni na ye exacte po ete ye mutu akanda yango sikoyo tango lumière ya Saint-Esprit eye ekoti kati na mutu tango mutu andimeli Christ okomona siko kanda wana tikana yebisa yo tango mosusu po ete esalaka opesa motembe epai na nzambe oyebi ndenge nini eloko esalaka ke oyo na kandana ezaka bamagorodo ezaka balesar ezaka banyama moko ya mabe ezaka baesprit mabe bevanda kati na yo yango nde mutu esalaka keno yo silika kaka omona mosusu kaka il faut abunda il faut kaka makile bima kaka il faut makile bima ya haleluya yango nde toyekoli yango nde topose nango ezali la douceur ezali moko ya ba fruit de l'esprit bamikolo ekoya nakoyekolisa bino susu le fruit de l'esprit même mpona kosukisa na pokwa lelo ta makambo ya oyo tozali kotala na ba internet yaya moko na mobali musala esili ezaki na Afrique je pense mobala babengani ye na musala akomi kolala nano azwi musala mosusu te ala basi ndenge bazalaka akomi kaka kofinga mobali kobeta mobali obenga jour moko alobi yo kutu oza tina te na kati ya ndako obima nyonso kaka na osala bavalise abwaki libanda babiloko nyonso zokande voisine na ye kutu azanga mobali yaya moto wale ozomona ke azanga tina wana zokande azana tina na bato mosusu abengani mobali afukameli mobali afukameli mwasi ndeko pardon papa navanda kaka sikoyo na kokende wapi naza na place ya kokende te kende voisine azalaki libanda azoya kokota na lupango ndenge ezalaka ke banekise aye pe oyo kutu ke azwa mobali te atali boye nini yango oyo abengani ngai sikoyo okende wapi oyo naza place ya kokende te arezwa bavalise na yo bazwi valise bakotisi na ndako yaya ndeko na nga ka voisine kaka oyo ya pembeni wana bozomona kanda ndenge ezalaka okomipesa 1001 raison mais baraison wana yango te liboso nzambe azwaka na lolenge oyo ya ye ekonoma yango tozosilisa ete mwasi wana azwi mobali wana abongisi ye atali kutu te keno azangi mosala babandi kovanda jour moko kutu akomi komona kaka mobali abi yo ye kokota kuna ndenge nini mwasi wana alobi ke komeka kutu te akomi mobali na nga yaya bozomona kanda ndenge place ekokomema yo haleluya pe jour mosusu akomi kobima boye na zeni oyo tokende kosala mariage jour ya suka boye amona bato mibale baye wana baye kokota na lupango alobi kati bobengani ngai na mosala boye kosala susu nini boye kolanda ngai bokanga ngai susu tomoni tosali bankete na mosala tomoni ke bafoto esalami wana ezalaki yo te ezalaki moto mosusu me esalaki ke po ebimaka ezali yo yango nde ndenge oza boye efo zonga mosala
Faisons msala pe ozipe promotion voiture ya msala yango wana eza libanda toye kotikela yo okomi mokonzi na kati ya msala wana na misu ya mwasi wana abenganaki wana abandi kosimba moto avant kutu bango baya akomi kaka koya kobondela mobali ke azon mobali moye azonge eza te yango nde ndeko nanga na pokwa lelo tosuki wana à 15 minutes na biso ya pokwa lelo était la colère tango yo siliki kolala na kandate luka était au se réconcilier na mobali tango yo kosilisa ko se réconcilier yango nde bonzambe vendu mais soki ka osaleli yango te verset 27 elandi yo ke odonner accès na diable a vendre lui diable a vendre lui makambo na bino mais tala yo na mobali 2 mois yango 6 mois yango okoma yo na salon ye na chambre okoma kaka mbongo zotika kaka bolo banaka te kanda bana nzambe tozala bato ya kanda te okoki kosilika na yo en tant que bomoto po bomoto esi elongwe te mais mutu ya kanda kozala mutu ya kanda te yango nde place tosukisi na pokwa lelo mosusu kanda opanzaka na biloko ya ndako yaya soki ke oza nanu mutu ya kanda ti lelo nanu okoma ya nzambe te oza ya diable. Alléluia. Père de gloire, ta commission pour nos paroles, otoyoki na pokwa lelo, que toute la gloire te revient. Alléluia. Que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa gloire, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa force, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous allez voir commission Nzambe na yo, on a parole toyoki na pokwa lelo. Alléluia. Décolanga bondela mais poete olonga ebele na no pesa motema wana epai na Nzambe te po tango akoya Saint-Esprit Bible le but tango ya kamusala ya liboso ayelaka ezali po convaincre yo na lisumu wana ezali kanda mais yo tombo kaka mona kango normal non décolanga pesa motema wana epai na Nzambe na pokwa lelo tozali koya kobondela pe tozoyekola elle te peut te changer soki ke ozana na motu ya motema likundu motema ya kanda yango nde motema bende motu ebimisaka ke motu azala kanda soki ozana na motema mabe yango nde kozala kaka elongo ekangama kaka ozala kaka motu akofinga kaka motu akopanza kaka wana ozana ya Nzambe te biso ya Nzambe tozalaka batu ya kimia. Alléluia. Seigneur na pesi yo motema Seigneur ekota na motema nanga apa apesi motema ya motema bana nanga epai na yo. Alléluia. Soki omoni ke mobali na yo aza motu ya kanda ti lelo mwasi na yo aza motu ya kanda ti lelo maintenant bozali ensemble te mais na bapriere na yo personnel banda kopesa motema na ye epai na Nzambe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom. Bandiko bondela pona mon partenaire na yo. Bandiko bondela pona bana na yo. Bondela kati surtout pona yo moko ite motema na yo wana. Yo moko nano ozala muti ya liboso akoyeba ke nazalaka pe. Po okoyeba yango. En tant que Saint-Esprit aye ko vanda kati na yo a briser kanda okoyeba yango ke nazalaka boyete. Mais osa toujours le même, ezali kaka ya Yesu. Mais yote, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ya Yesu kaka. Biso esengeli to changer. Na prière, ya autodélivrance, na pokwa lelo. Tozobele le mouvement santos. Cher Saint-Esprit, brisé, kanda katnanga na kombo na Yesu. C'est comme ça qu'on doit prier. Brise, mouvement santos na Nzambe. Kolo Yesu Masia, brisé, c'est mon Seigneur sur la kanda, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Eko brisé, epeko piko la barasine wana, bakanda mususu wana, ezali na nzela, ya hérédité obiso tozo yango tansusu, ya ba grand-parents tansusu, ya ba parents, yango nde makila na bango lokola tozana yango nde ekomi pe epai na yo. Yango omona te ke moko yo vanda. Oh, kasi kutu mesilika ya kutu pona nini
yango nde bomonaka te ke mutu soki asa bomi ekomi komituna ekomi kutu ndenge nini naboma ye kanda elingi koloba ke diable avanda yango nde soki ke Saint-Esprit nano akota kati na yo te lumière wana nano eya te kofrape po ete banyama nyonso ya mabe wana babima te kati na yo bango nde bato basalaka ke ozalaka toujours kaka elongo ekangama. Alléluia. Seigneur napesi yo motema nazali kopikola basemence nyonso ya kanda ya famille na nga. Alléluia. Napikoli nyonso no brise nyonso soki ozosala bongo chaque jour ndeko na nga soki obandeli nano opesi motema epai na Seigneur obengi Seigneur avanda kati na yo ata yo oyo so ndimela nasalaka yango presque chaque jour que Seigneur napesi yo bomoi na nga napesi yo motema na nga zwa contrôle ya nyonso Seigneur zwa contrôle ya vie na nga Seigneur zwa contrôle. Alléluia. Alléluia. Ozwa nyonso mungu nazwa ata yota moko te kati na nga brise. Et ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Marteau na yo, na broyé kanda, na brisé kanda. Au nom de Jésus, na ndako yo kanda te. Esprit ya kanda. Ozo benga na ba démon nyonso, ba esprit nyonso. Ya kanda bo biwa kati na ha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Il est konanga soki tozo bon de la bongo. Comme on a la grandeur de Dieu. Mais tous allez comme bon de la pourquoi les lots. Yango de na pourquoi les lots tous bon de la. Psaume 29 verset 11 et dans la verset au bon de la micolonion sur ce que zomana ke vina yona me changer tes Bible le bi ngai boye. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Ndekolanga bon de la été. Seigneur, apesa makasi. Alléluia. Seigneur, apesa makasi. Yako salela yo, yako tanga maloba na yo, yako prier, et yako sala. Alléluia. Seigneur notre Dieu, apesa makasi ya molimo, apesa makasi na nzoto o, apesa makasi na âme na nga, apesa makasi zombe tata, na zala malemba te, na telemakaka na prière. Au nom de Jésus, Ezalabutu, Ezalamoi, na télémakana prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus. La kamalimba poete, au sein kangote, au sein makasete et pas ensemble. Tango comme ça sur le plan spirituel, ezandengana et pas ensemble. Ce que au sein ite européen samelayote, senga ekopé samelayo. Parti ami balé balobike. L'Éternel bénit son peuple. Alléluia. Donc, on vend la vie, à misère, à souffrance. Seigneur, bénis ma santé. Seigneur, bénis mon ministère. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mes finances. Et comment ils allaient papa. Et comment était. Seigneur, bénis son peuple. Nazali moko ya ba oyayo. Na pesa motema na ngai pa na yo. Papa, bénis-moi. Ouvre-moi les écluses du ciel. Ma pambolé donc à navi na ngai lokola mbula. Alléluia. Décollant peut-être au Seigneur kangote. Seigneur, bénis-moi na zombongo. Na fita ba nyonso. No suswe sunganga. No suswe sunga banana. No suswe sunga libota nanga. Alléluia. Alléluia. Élisée akende kina moko ya bana basali na ba prophète. Akoti ke mombala kufa. Atiki bana mibale. Ndeko na nga baye batanyongo baye pete bazwa bana mibale mosali na nzamba tout moi c'est que qu'est-ce que tu as avec que nasaka mafuta ka moke ndeko na nga yango nde pauvreté ezali moko ya arme au diable a salé la capona ko déstabiliser biso au nom de Jésus. Seigneur, bénis-moi financièrement, matériellement. Bénis-moi, Seigneur, nous avons autonomie financière, liberté financière. Nous avons déclaré miracle financier. Verset au décollant tous les jours. Alléluia, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, finance, n'a connaître un changement. Mon Seigneur, le beaucoup n'a qu'au salamine. Au nom de Jésus. Et le bisouke. Il rend son peuple heureux. Et ban ensemble. Et sengo ezaka susute. Et sengo ako vivre ezate. Et sengo alibala ezate.
esengo ko vivre na poto ezate mukande ezate makabozo simba te yango osenga na yo eteke nzambe arendre yo heureux. Seigneur, rends-moi heureux na ministère Seigneur na peuple pesinga Seigneur baza la paix heureux na ba vie na bango na bonde en tant que mon kambi na bango Seigneur yonde sala kad na libota pe na famille na ngai na bana na ngai pe na ministère Seigneur notre Dieu, rends-nous heureux au nom puissant de Jésus-Christ. On a faute de temps, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire que tu as boutu la mission dans ma boucle en disant, oh Seigneur éternel, boutu dans ma boucle en sécurise nos demeures. Seigneur, visite-nous. Au nom de Jésus, bandako bonde la pona boutu na yonde konanga bonde la na lolenge. Oh nyonso lingi ko bonde la pona boutu papa protéger biso contre l'attaque nyonso ya muiri. Au nom de Jésus, érige un mur de rein, infranchissable. Oh que monde ya ténèbres et ko franchir te pona ko atteindre ngai pona ko atteindre bana nanga pona ko atteindre ministère nanga pona ko atteindre peuple protéger bango protéger ngai Seigneur notre Dieu. Pongi na biso ezala kimia yote mutoloba ke moko te akoya ko perturber pongi na biso ba cauchemar mosika na biso ko ganga bana na ba pongi mosika na biso protéger biso le sang de Jésus n'importe nanga makila Yesu couvrir nga na kuna tremper pongi nanga na makila Yesu papa tanto kola na butu profond sommeil nanga na maboko na yo visite-moi Seigneur alléluia na profond sommeil nanga. Oui, annoncement de grandes choses, des choses cachées, des choses que je ne connaissais pas. Au nom de Jésus, démon mon côté à opérer na katendako. Au nom puissant de Jésus, démon mon côté, esprit maléfique mon côté. Au nom de Jésus, bungi sandaku nanga, bungi sabomo nanga na baradar na bango. Eza la bana nanga, bungi sa yango na baradar na bango, ba mona bisote, ba sala biso mabete. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tant que tu as nous te rendrons toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce à Papa, multipliez ma faveur au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tous ce dont vous avez besoin. Zambe orayo kelayo na lo sambo sali na poko alelo. Zali kobela lo boko zambe na ikangu la biki sayo. Au nom puissant de Jésus, au kangama na ma chaîne. Alléluia. La main de l'Éternel est élevée et la main de l'Éternel brise toutes les chaînes, tous les liens. Alléluia. Kangi bomo inayo au nom de Jésus-Christ. Alléluia, yo zali ko luka libala zama peso libala yo zali ko luka kimia zama peso kimia amatika ete akomisa yo heureux au nom puissant de Jésus de Toyoki namaloba que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, Seigneur de Seigneur, oh non c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. À côté Kabiso, à Tamukete. Kopé sans zélate na mouine. Ne donnez pas accès au diable. Nan zela kanda. Kola kana bakanda te. Bakanda na oya basima oya hina ne yekutu makambasala. Jamais kutu na kolimbisa he. Kaya wana ezali langage ya bapayen. Alléluia. Fongola ye na motema ko kanga mutungo kote na prison ya motema na yo fongola bango lo biso ko yebi moko benga ye bietindela moye kute koma kutu ya facile ke yo ko otindi kaka ta SMS ata kutu seli boli misite otuni ke ndengeni Philippe penzana ndima kikutu teke Philippe akoki ko tindela nga message ok, yaya. On va se consacrer bongo to komi ensemble. Sans plus tarder, bien aimé, 2 à 3 minutes pour communiquer nabiso, ezali comme d'habitude, bien aimé, dans le Seigneur pourquoi nyonso yaka était to bondela. Mais yamukola lende ezali pour ma famille, yamukola misato pour mabala, pour mabota, pour banana biso. Mais samedi na pourquoi 20 minutes kaka, tozana 20 minutes pour na kobondela pour na Congo. Dimanche tozana
na partage na biso tozali na enseignement biblique tongo nyonso nangonga 6h kobanda lundi ti vendredi nangonga 6h mais samedi na dimanche wana nde na 5h30 ba coordonnées na biso okokuta yango na description nyonso za nango posa ete o contacter biso okomi nanu o s'abonner nanu te s'abonner na yo ndeko nanga vous partagez, vous likez et surtout clochette wana ya notification wana soko vous cliquez na ngote tant que vous banda ozala en ligne au banda koyeba kutote ke toza en ligne mais soko vous cliquez likolo ya clochette wana ozala ke tango nyonso toza en ligne tango nyonso na poster eloko eko banda ko notifier wana likolo ba ko avertir yo que non na chaîne eza na eloko boye et ça les met beau partager boluka bato mosusu baya ete baya ko rejoindre biso ndeko nanga dernier samedi du mois toza na veille na biso et dernier mercredi et ya mois tozalaka na jeûne et prière mpona bana na biso mpona mabala et mpona mabota ata toannonce yango te mais yeba ke programme na biso ezali ndenge wana soki tobosani communiquer mosusu lobi mpe ezali mokolo po ete tozali awa pokwa nyonso tokutani susu mokolo na lobi butu malamu na motu nyonso amen 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 amen.